Je vous confirme, ce samedi le 27, je serai au stade des Martyrs sur l'invitation de mon frère pasteur Mike Kalambay. Bon, mon faiblesse dans l'amour. La Bible, c'est l'arme la plus forte. Et là que ça l'a bien, c'est la considération. Au notre frère, il a pensé à son frère artiste et musicien et puis c'est pour la première fois nous allons invité par un artiste chrétien ou à s'appeler pasteur. Dans mon avis, je serai là le samedi. Bonjour, bonsoir, très chers internautes de cette émission. Toim Belankolo, ma internaute Bazali, Batope Bazali Bosso ya ba phone na bango ba Android, ba Bazali Bosso ba phone na bango ya ba iPhone, ba olanda émission oyo Toim Belankolo parce que c'est émission oyo to sola makambo ezo kumisa kaka nkolo. Ya alors sans plus tarder, nayebi ki bosangani bilwana bo talanga, vraiment na sepeli mingi, l'équipe nyonso ya Shekina, l'équipe nyonso ya Fifth Ministry, l'équipe nyonso ya Goshen Pentecostal, bazawana ba osepela, ba dans l'émission oyo etambisami pa ya Prophet Welcome, et puis na Shekina kuna etambisami pa ya Pasteur Didier Ditoko, et puis na Fifth Ministry kuna etambisami pa ya Pasteur Flori Dacosta. Lolo to lobela sujet moko oyo ils sont sur les toits et puis bateau belé bazako parler sur ça et puis aujourd'hui aussi biso pe to le belango et puis mon que to meke pe ko solana de biso en ligne et puis to comprendre vraiment en réalité et le bonine ezako s'est passé. Alors na ligne na biso to sana de biso honorable Nzinga bino boyebi, il parle aussi bien azam moko ya balanga nzembo pe na kati ya mboka alobaka pe bien et puis boko monaye boko yokaye pe et puis je crois que vous allez béni par rapport à l'intervention na la kati ya émission oyo to yembela nkolo. Alors c'est bien le bien moi votre humble serviteur Rikelo Samba au bobinga RVS. Donc tozawana to c'est la bien toujours à misala ya kitoko bo sepela nango. Alors sans oublier quand on a Sarabino ou un mariage na yo, aux un anniversaire, aux un retraite de deuil, l'orion sur l'ongo ça la film, l'ongo ça la musique vidéo, contacter maison oyo, qualité na biso penzana ibisayo, et ça les colo, pas trop de commentaires, mais prix na biso les problèmes ils ont appris, mais prix na biso ils sont abordables, ils ont souvent mtunioso, ils ont bien la biso solution parce que nous sommes là pour vous donner des solutions. Alors ce dossier là musala c'est que envoûtement familial les alliés, y en a peut-être moyen au monde na biso les athées. Alors sans plus tarder, bonjour ndeko na biso honorable Nzinga. Boni, vous a bien, je pense que vous a bien. Je pense que vous a bien. Oui, merci RVS Molobeli Mboka. Yondo Kanima Solo, donc Namboka au Cape Town, Minga Olobezate. Vraiment, merci Nayo, vraiment, à la question du Toko. Vraiment, tous on a pour répondre à la question Nayo. Nayo, qui est bande de Bélé, qui va tourner, qui va question Bélé, pour la Makambo Oyo. Alors, question Nanga et Bosso, ils allaient, concert, il y a Mike Kalambay, ils allaient lobby dans le stade des Martyrs. Yébissa, vraiment, biso, concert, voilà, yo, mounion, dengnine. Par rapport, il y a Oignon sur le Bami, par rapport, il y a Oignon sur Salami avant le concert, voilà, c'est parce que le concert, on les a lobby. Yébissa, biso, avis na yo, point de vue na yo, par rapport à concert, voilà. Et comme ça, Kolo, to, ils ont marre, sous les canacats, tu vois, là, Yébissa, biso. Vraiment, concert, où je vais à lobby samedi à Papa Nabiso, Pasteur Mike Kalambay, ils ont concert, on a Robin, ils ont mix. Donc, mix na sens nini, to a basé mingi na ba musicien profane, qui est ba musicien chrétien, parce que sur total mingi, to ba invité na mingi, ba tu na mingi a invité na événement na, les mingi ba to ba auto benga ba beta musique monde. Donc, ba monde ba to ya invité mingi. Donc, na place que tout le monde a invité mingi, et là que peut-être ba na so to ebina na beta musique na biso na Congo, tout le monde a bango ba prendre biso ba deningonde to éviter peut-être ba rozala mais fallait que mingi tant ma la promotion les années penza bango mais il y a mon abeni en mix dans le sens que ba invité na ba mix donc ba invité chrétien na ba invité profane donc eza mix dans le sens où mala kolobela et non là il fallait dans la position mon fallait dans la position parce que toujours à prendre le coup dans nzambe
tout à la position moko mais ils ont deux positions donc ils ont mix na côté profane na côté chrétien. Ouais, merci beaucoup pour la réponse Nayo. Alors toki na deuxième question un peu parce que photo solo là parce que tant la bise ça mon couché tout ça juste en ligne bino moko bozo landaye na bi que réponse na ya précis par rapport à concert on a bino moko landango. Alors question yami balé yebisa biso honorable Nzinga toyoki na vidéo oyuti koleka je pense que bato belé ba mona kiango abengesi Fally Ipupa abengesi Koffi Olomide abengesi Ranson. Alors ils ont une intention pour nous par rapport à la vidéo parce que vidéo na ndenge bomoni yango et ça li rage penza pour nous intention na yo. Bon na côté na ngai na okoloba na ndenge na taleli ni makabezo kenele pona nga ona okoloba pasteur mai kalamba ko zala pe a bengisi bango omoni stade de matériel stade monene pona ko beta yango ko tondisa yango esenga ba stratégie belé sikoyo yi akena ona sens wana na ndenge mutu na mtasala la promotion ya événement na ye sikoyo na mana comprendre yi akena ona sens que ayebi ke so abengisi Fally so abengisi Wera abengisi JB abengisi Koffi bato bakoye belé bakolanda bakoya kokota akena ngo sikoyo na sens wana. Ok, na sens wana pe eke bien te mon eke bien te parce que oui pour inviter bango ko ya bango concert eza concert en Nzambe bato balo ko kumisa Nzambe donc mutu no surtout atana libre ya koya ndenge to pesa ka bato ba invitation ya ba fête ba mariage est-ce que so pesi ozala mariage na to za fête na yo ko inviter païen ko inviter mutu no surtout ko inviter musulman ko inviter mutu no solingi donc azana libre ya ko inviter bango ya ko bengisa bango baya na bango mais et les qui ne ndenge oya memela monte ya mbino na ndenge ya promotion mais kepe chiko mabe promotion à concert à record ça on a ndenge belé mais façon oya kendela mo et déranger corps de Christ makasi bana nzami mingi ba sema baku parce que après pour inviter bato mususu o ba to ebi mais tout le monde a invité bango et ça mabete na ko inviter bango to éviter inviter bango pona baya ko yemba banzemo na bango babetaka to baya ka kotala concert to baya kosala nini to éviter soki baza ba invité d'honneur to éviter nini koleka lobi to éviter mais na part nanga et sali bien te na sens nini falaki asala promotion na ye normal soki bango banya baya pe kaka ndenge bato nyonso bakoya concert soki balingi baza ba invité elingi ezalaka ba invité mo bato badécouvrir bango bana kati ya stade ke baye baza ba invité normal nde bato nyonso baye bapandi balandi concert zo comprendre wana na part nanga mais kosala bavideo wana koloba bamakambo tomoni bapasteur Mike Kamba vraiment eza mpenza bien te tant que pasteur et chrétien musicien akoya komemela ngo na ndenge amemeli yango te nayebi ke mpo na nga na comprendre ezaka mpo na promotion bato baya bakota na stade etonda or ke tozobeta baconcert to tokobeta musike to Mike ne awabeta concert wana awabeta ngo mpo na lokumu ya bato ya mokili te na awabeta ngo mpo na lokumu na Nzambe donc bato nyonso bazoya wana ezala ye moko Mike Kalamba ezala bamisio azoyemba na bango ezala bato bakoya bakota concert bazoya mpo na lokumu na Nzambe comprendre ya bazoya mpo na lokumu na Nzambe donc yango wana omoni ntango bazoya wana il faut bakomisa kaka Nzambe bakokomisa moto ya mokili te baza na bango eza nango nongo bakokoya na bango mais toyebake ntango bazobetaka concert ntango bazosala concert wana mayaka organise concert wana eza mpo na lokumu na Nzambe eza mpo na bato te eza mpo na lokumu na bato nyonso bazoya wana ezala bango bakosomba bie ezala bapesi bainvité ezala ye moko baye mpo na lokumu na Nzambe mpo na kokumisa Nzambe mais soki tokomokende na ndenge ke osalaka ke mpo bato batonda na stade mpo monake yo leki mpo monake natondisa koleka Wera mpo Wera batiaka ye premier na palmarès mpo nga nalongola palmarès wana mpo na invité Wera wana mpo Wera confirme ke stade etondi koleka bato nyonso tu wana soki ekomi kimosuni wana tozwa soki kokumisa Nzambe te so na mpo na nga namoni rêve pasteur Mike Kamba asalaki yango wana akoki koinvite na ye Wera eza normal akoki koinvite bato nyonso alingi invite eza normal nde toinvite bato na bafeti na makambo nyonso tu na baanniversaire ya bana tu toinvitation motu nyonso tokabola motu te na baeglise motu nyonso ayaka topona motu te moni eza ndenge moko mpe sikoyo mais tant que okoleka na média koloba bamessage moko boye kote oyo video ezobina badanse boye kote oyo opesi message boye vraiment ebebisi mpena image ya pasteur Mike Kalamba makasi esali moma mpasi makasi kote wana next time mbala nsima asala susu biloko wana te ngai nayebi ke pasteur Mike Kalamba aza motu oyo nalingaka mingi nayoka banzembo ni mingi donc
naza kuna projet pour ça la cave ya nzembo moko mais falaki ay ba ndenya on la promotion na yebi ke ba sema mai kamba koza mambongo ça la promotion te soka lekina ba chaîne nyonso ya Kini ya Congo wana asali promotion concert ba tu ba oya soka tambo na ba église nyonso ya Congo asali promotion concert ba tu ba oya monde ba tu ba oya pe stade tonda so ya ligne tonda pour étonner te soka beto ko na lokumu na nzambe isa problème te mais yesko akena wana ndenge ya concurrence akena wana ndenge ke fona pouvoir mutu boye fona sala boye wana ndenge wana penza ebetisi bana nzambe mingi libako. Merci. Ouais. Oui, tout le monde vidéo, oui, merci beaucoup pour la réponse. Oui, mais tout le monde vidéo où Ranson a confirmé présence dans la salle des martyrs. Alors, il y a jugé en dernier par rapport à pourquoi je me suis sur la salle de vidéo. Alors, premièrement, non, il y a jugé en dernier présence avec Ranson parce que lui, il a confirmé, ok, bah, il a qui est défi, mais lui a confirmé qu'il sera là. On a habité au juge honorable. Oui, merci papa RVS. Na tu répondre à la question de tout le boss na eza na tia kokana. Vraiment ceux qui vidéo ya Ranson na tala kiango na moni yango atinde ninga na landi yango pe ninga confirmer que aroza na stade de martyr. Na landi yango penza bien. Eza mabete. Moni ni na to ba awa. Oui, à ça la vidéo qui ba aroza na concert na ngato ba tuba na concert na nga eza pona lokumu na nzambe to bo sanate ya ona lobi soki mai ko beta pona lokumu na nzambe soki wera sali vidéo pona ko benga ba tuba ya eza mabete eza na mabete mais soki eza na ndenge to lobake mai ta sali yango na ndenge ka ke ko wera ba to wera to ni ba misa to balanda ba ya concert na pour asala plein koleka ba o ba beta ki liboso na ndenge mo loba na vidéo na wana ndi penza eza c'est moi te peut-être le coup monter pour l'entendre on a ce concert et beta malobi eza na ngaka ba tubaya kaka ba mona ndenge musique et beta na ndenge plein au salama mais eza penate ba beta mo pour na le coup mon nzambe je pas parce que muto ça la promotion et le ko beta pour na le coup mon nzambe na muto ça la promotion et le ko beta pour na pour se pesa bato là différent na on donne l'exemple ah biso to tama na église to la média to lobela mais to ke na ndenge te ke na luka mo boya ya fa za boya ba ba ke mo ba ya pour etonda ko le ka bato mosusu. Donc côté wana et gros à la paix solo là na wera bongo que au sein de la vidéo boy po batu baya na martyr peut-être que wera ozani na stade mais ba sala on na stratégie mo ba batu baya na concert vous comprenez peut-être que do na concert bo wera zamete fallait azana répéter mais zara pour ba lobela ra que pour batu baya na stade pour stade tonda wana au moins ko comprendre na vidéo na ndaki ya wera son dans la vidéo wana donc les élus comme on peut poser à solo na bango baka vélo baka ka po batu baya concert et na pour ça stade tonda donc surtout que dans la sens wana na tolo ba c'est que concert rebe dans le coup na nzambe te mais pour etonda pour esa la plein pour les cas batu nyonso tout merci RVS donc mon comptabilité ba biyo no sima so na Cape Town toujours là Barbie que non RVS numéro 1 number 1 à Cape Town Barbie ça y est ba fête commis 0 y'a un peu de champagne na kata ma fête y'a un peu de bilili et peu de esengo na kata ma fête RVS lole mona obeye et bongo manguna na ye bandia batonda toilette eso bango jare eso bango mais toilette et ya mabango te RVS number 1 toujours bon omoni namona ki photo wana tous les gens sur les réseaux sociaux surtout moi na 24 heures sur 24 heures à part ça na lali ngala na réunion sur les cas na YouTube na Facebook na TikTok tout na landara na venir former namona ki photo wana ya pasteur Mike Kalambai na nipenza na ndeko ba ba mo mais na penza de ma part na tikala ko mona mo boete na tikala ko mona mo te na mona penza te donc na monika photo wana na éviter esaye to esaye te donc na kokolo ba moment te esaye pour na éviter so esaye na mona li photo wana ne bataki pasteur Mike Kalambai pasteur Mukuna mo c'est no bango na pasteur na ni o prophète Konde donc bato mana yebe za prophète Konde pasteur Mukuna na pasteur Mike Kalambai mo na tikala ko mona boete na yebi na yebi est-ce que zaye to batika ka photo de ba montage comme on sala na yebi ce que zaye vraiment ils a participé mawa
pour na biso ba chrétien puis pour na ndeko na biso Mike mais na sens nini parce que biso no se dit image ya mort na mort to yebi to okola te yebi to ni o gagner match so ni mo sala boy ba na pas mort donc même bastade kotonda bani ba na pas mort so tant déjà yo faire image wana ya mort pourquoi quand on attend un concert bana kala mai kana kotona ya mort so que ça ya solo bana kala kwa nya kana kotona ete bana kala kwa pibia photo ete bana kala kwa nya sala mate yo sala maka faire un concert donc c'est que ça na elo mo eza simana so ki to sa ngisa bilo mi balé bilo mo zo ba ko kuna nzira mo so to na nzira o ya nzambe so to na nzira moki so to go sa ngisa ba nzira mi balé mala mo kote zo comprendre to sa ngisa na oui na ko to donc eza bien que na sa ko ba yo na lo donc to go sa ngisa ba lo mi balé na mala mo kote soit to za nzambe so to za nzambe te to yebi ke mo aza mo to asala ba loko na wana so ki penye za ye wana penza na bo senga na basali na nzambe bele ko mabane za ko sola pasteur Mike Kalambai mbala sima ameka ko sala su ba biloko wana te eza bien te vraiment nga nayebaki namonaki ntango pasteur Denis abimisaki ya nga misapetage na ye eministaki mokili mobimba epuis lelo namona ngo mpe bima te soki eza na bato moko batelemelaki yango balandelaki yango te tanke pasteur okokosala boye te nde mwa mpe bakosaka Mike Kalambai babiloko mosusu ntango bakosala mpo bato mosusu batelemelaka ye donc eza bongo vraiment tomonaki kozala makambo ebele même na page nanga Facebook nameka koposte eloko moko boye bato bamonaki yango mabe na video na posta ya Mike Kalambai or ezalaki bongo te eza tozosaka évangélisation so tomoni mabe ezali tokoluka tozomisa bato na nzela biso nyonso moto akoka aza te mais soki moninga asali mabe po tobongisa tozomisa na nzela mpo mosala nzambe eza nini ekende liboso merci Hervé. Alors il y a ce qui est allé par rapport il y a vidéo maintenant ya sengi pardon par rapport il y a vidéo où il dit qu'on a dit que bah aller le béninaï à comparaison tout ça alors pardon na yo mon onde asengi yango ndenge mona nzamba senga ka asengi yango avec orgueil na tatu to asengi yango comme si il fallait pas senga mais senga après ça polémique et puis vidéo mon onde pas vidéo ya pasteur Mike Kalambai asengi pardon ndeka na émission papa na ngai RVS ndeka na émission vidéo ya pasteur Mike Kalambai asengi pardon nalandi yango oui nalandi yango natalaki yango asengi na ye pardon to kobo yango te biso tosalaka mabe tosenga azwa pardon moto asengaka pardon te seke aza motu te po motu normalement soki osali mabe po reconnaître mabe na osali il faut senga pardon parce que tozaka bato tokweyaka tokanisaka mabe tolobaka mabe tobetaka mabaku tozaka bato mais ntango moto asengi mabe asengi pardon soki euti na kati na ye moko nzambe nde moto ayebi bon nga pardon ya Mike Kalambai mpona kokoloba ya pasteur Mike Kalambai eza pardon moko boye oke bato nde batindi ye peut-être staff na ye peut-être bapasteur mosusu babengi ye babi non eloko wana olobi eza mabe osali boye esali mabe tala bamakambo boyeboye obandaki boye mais concert na ozobetisa bana nzambe il faut lekosenga pardon sosengi pardon te bato baoya concert parce que sotali bato mingi badécourageaki sotali bafacebook badi bato baokomante ke bana nzambe bokende concert wana te bokende te donc ekoma mpena ke yo ozoluka concert bato baya mais okomi soki moko kokimisa su bato na concert donc eza ke bayebisi ye donc mpona nga na moni batindi babi te loba boye senga pardon pour sino te oyoka concert oyo bato baya te mais ndenge nazoyebisa yo concert oyo soki bato mpona nga soki Mike abetaki concert oyo na ndenge oyo nga na nga okozume ke akosala promotion ya concert na ye moko akotamona baeglise aleka bachaine boye Mike akotonisa ne stade soki alingi stade etonda selon ye ndenge alingi etonda soki alingi etonda etonda po Mike a moto biso toyebi abetaka miziki bien asalaka mosala na ye miziki bien donc moto akobosala nde ba Mike Kalambai aza te ti banze mona asala mpe ya bien même adoration ya louange ezalaka bien donc soki abeta martir wana ata na ndenge ya normal asa promotion na ndenge ya normal elingi etondaka ningi alukama babawera bafali bajibe banani nde na oto babawera bamabe te bafali bamabe te mais lokola babetaka miziki na bango mosusu bana bakashe na bango mosusu batika bango na kashe na bango wana soki baoya baconcert baye soki baoya mpe te baye mpe te ozomo donc na sens wana mais kote wana mpenza nde asali baerreur ebele na promotion ya concert na ye donc mpona marketing na concert na asali baerreur ebele et risque mpe concert mpe bato baye mpe moke selon ndenge azolinga baye bato baye mpe moke donc siko tokoloba nini so bato baye moke donc soki bato baye mpe ebele selon ndenge baprepare bamakambo na bango mpe soki eza banani etondi tokoyeba kaka ndenge concert ekobetama tokoya kosololanga apres toyeba concert ebetamina kilo nzambe to ebetamina na mosuni
donc wana toya oyo bango ntango toya parce que conseil ntango tobetaka ndenge tokoloba na dedi toyaka kobetaka mpona tokumisa nzambe to adore nzambe donc na bato baye concert na bato baoyemba na ye moko pasema ekanga na bao baofilme biso nyonso soki toye wana toye mpona lokumu na nzambe mais soki tomoni makambo esami na kati ya mpona lokumu na nzambe te tokoyebaka concert ebetaka mpona lokumu na nzambe te donc ebetaki mpona esalaka a plein to mpona spectacle donc wana oyo nga na kokoloba yango wana merci Hervé encore nous faisons des dédicaces na yo vraiment merci mpona kosukisa merci RVS mokonzi ya bilili merci yo nde molobeli yo nde motambusi bilili ya mboka donc merci napesi yo merci vraiment liboso na yo moko oyo talaka naza ya mosala obengi ngai tosala émission donc eza mosala na biso tosalaka soki moto abengi yo ya mosala na biso ya mosala bisoda donc okoboya te torepondaka kaka toza wana tobongami toleki na émission vraiment merci na yo ndenge ya minga nayebi ke mbala nsima tokoleka liboso avant na remercier to napesa bandeko na bambote yangaka napesa message moko le 6 octobre toza na concert na biso awa na Cape Town précisément na Pérou concert eza confirmé bientôt toleka susu awa na toyembela kolo émission ya papa na biso RVS toleka mpona baprécision badetail makambo nyonso tout affiche ezoki makala te toza na bainvité ebele oyo tokozala na bango na bamisie ebele ya Cape Town naosenga na bana na nzambe boya journée wana tokomisa nzambe ensemble oyo nyonso oza nango eza journée moko tobeta concert mpona kosoutenir baorphelin toza na bandeko na mingi bakufa batika bana awa ya bamusicien bazali banani bazali bakufa batika bana batika basi tolinga tomeka kosoutenir bango après concert oyo ensemble na fondation Blaise Nzimba donc tokozala wana après concert tosoutenir bango nyonso oyo ozala nango ndenge soki biye na wana yebake tokolonga ata mwa moke mpe tosoutenir bana wana baorphelin bana na biso baorphelin ndenge oyo kokota concert oyo nyonso omoni kokoya nango mpona kosoutenir oye nango so omoni oya na mai soko omoni na cité so omoni osomba bilamba oyeli bana na biso à partir ya une année 2 ans ti 18 ans oyeli nango tokopesa bana wana tokoki kotala bango tokopesa bango biloko oza na mbongo oza na eloko olingi opesa yaka okomona mpe bilili ndenge tokokende kotikela bango vraiment le 6 octobre bosanga te na concert oyo boya kosoutenir biso ko biso mpe tosoutenir baorphelin à travers oyo bino bokopesa biso olingi olakisa bamusicien ocontacte biso toza wana RVS toza wana olingi osponsorise biso mpe na eloko moko na journée wana ya le 6 octobre ocontacte biso numero wana ngai yango wana RVS akotia yango tokozala wana tokosepela oyo kosala mpona biso olingi olatisa frère Blaise olingi olatisa bamusicien olingi osoutenir biso na secret na eloko nyonso kolinga na transport ocontacte biso toza wana RVS aza wana numero na ngango wana tokoya wana napesi merci na ngai na merveille kisungwa na kati ya kini na Congo napesi merci na ngai na Solange Milambo oyo azali secrétaire ya groupe Chilo napesi merci na ngai na papa Ochangesaka conseiller mpe cameraman ya groupe Chilo napesi mbote na ngai na Kenzo Bas napesi mbote na ngai na Dea Chakas napesi mbote na ngai na Pichu Kalo na kati ya Paris ya Belgique nabosani te na Bebela Patrona na kati ya France nabosani te na Benmi Nzumba la Rose bambote esika bozali na poto na Paris merci na ngai na président José de Londres merci na Maman Marthe, merci à tous les amis des frères Blaise Nzimba sur Facebook, TikTok, YouTube, tous les amis des évangélistes Blaise Nzimba et tous les amis des honorables Nzimba. Merci à nous na émission de Belande, na Lisama Mobimba, Tobosani Binote, merci à la petite na Fiston Walo, merci à la petite na JR Lofuli, et puis na Bosani na Flaméline Pelekwa, Tobosani na Christian Kalala, et puis Iguet Kassala, Tobosani Binote, merci à la Yves Mapolo, merci à la surtout au Seigneur Frère Blaise Nzimba nzambe nanga apambola bino tokutani mbala nsima soki papa na biso RVS animisi koyamba biso na émission na ye toyembela nkolo tika nzambe apambola bino merci next time Balobi keno RVS numéro 1 number 1 na Cape Town balobi sans ye bafete komi 0 ye mutu ataka bachampagne na kati ya bafete ye mutu apesaka bilili epesaka esengo na kati ya bafete RVS lona ye mwana obe ye ebongo manguna na ye bandia batonda toilette ezo bango jare ezo bango mais toilette eyamba bango te RVS number 1 toujours